L'histoire du journal de Kina TV, Christophe va sacrifier à cause il y a 20 000 francs congolais. À cause de 20 000 francs congolais, Banga Basalani va sacrifier de Konabiso, moi, Nabiso, de Kinabiso, ya Mobali, Christophe. Alors, oui, maman, à l'époque, j'étais encore trop jeune. Natangoana, Nazaki na Bolingue. Natangoana, Nazaki na Mouana Mouki. Natangoana, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que les solos, nazope sao maman n'a sali 12 ans déjà. Tangoana, Nazaki na en Afrique. Les lots na poto. Ils allaient qui vers soir entre 18h na 19h. Boye bibino moko, tant l'île Sara neti écoute. Christophe Araza mwana ya salon. Alors oui maman, ils na maman moko ande ko tanga mbongo. Ao tanga mbongo na ye. Na ba mbongo ande ko tanga ezaki balias. Balias ya ba mbongo ebele. Ao tanga mbongo donc elle avait l'air d'être occupée. Et mbala moko ba quelques billets, il y a 20 000 francs congolais et glissés. Bah, quelqu'un billet à 20 000 francs congolais et glissé. À l'époque, ce n'est pas né le lot de dollar et comme presque 300 000. Non. À l'époque, ils allaient qui n'a valeur. Ndekoya Mobile, qui avait juste 19 ans. À quelques mois, où t'es kozoa, diplôme naï. À quelques mois, où t'es kosala nini, bah, où t'es kosopele foufou. Pour la signer un respect, maman mokolo. Aotanga mbongo, akwe isi mbongo na eba ndekonanga. Moi, na biso Christophe, a sali nini, aïe, alobi, maman, talaka famille passe. J'étais pas loin de chez nous. Maman na biso, bande kote, kababilo ra okalinga, boy babilo ko bakalinga, kabafwa, baposo, banini, bakwanga, eto. Donc, na kenda ki juste ce qui maman ko dépaninga, na quelque chose. Mais, bazala ki ka bana ya quartier. Azape mwana wa koli na bunzambe. Boye baka na Congo na biso. Ce qui m'a passé l'équipe au Kimarakaka na makola nzambe. Donc Christophe, c'était un enfant qui a grandi. Première dans sa famille à avoir obtenu un diplôme d'état. Ok? Alors bi maman, na connaissance so nazana ngo ya bunzambe. Na connaissance so nazana na yebinde makambo le monde spirituel et koki koleka. Franchement, Toyoka ba témoignage to mona pe ebele. À quelques secondes kaka, j'ai pas pris beaucoup de temps. Quelques secondes kaka. Donc tango na ngunzama pona sala nini na récupérer mbongo wana mama, j'ai prononcé des paroles. Na prononça ki maloba. Oyo ko sala ke soki ezali pona ko somba bozwi na ngai pona ko somba nyoso yanga ezala ne fete na sali yango en bonne foi. Donc Christophe a sali nini, il a prononcé des paroles parce que tant que mona oyo atemi na lobanzambe ayebaki ke monde est un monde à tricage. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Abi maman, quand je m'inclinais juste pour ramasser des billets pour remettre à la maman, franchement entre musapina ngai alobi entre musapina nga nesika mbongo ezalaki na se na bondelaki na lachaki maluba. Oya koyeba na kosala nini ya kokase nyonso ya mabe. Bandeko. Azu yango apesi mama wana. Mama sengi merci. Anga écoute pesa Christophe, je crois ce qui 1000 francs te moi 1000 francs. Mais Christophe habité maman, c'était juste pour vous aider. Alors bitango atamboli mukie. Après pour 700 mètres, si ka maman na bango mesa na ezalaka. Ateka ba kwanga, ba foie, ba poso, ba Thompson, boyebi kaka ba maman ba kalinga wana na rompwenga ba wana. Abitanga tamboli mukie avant kuta kome pa na maman na bango, a remarqué que non, azoka vertige. A remarqué que nini azoyoka vertige. Tant a remarqué qu'azoyoka vertige, a maman dit na kati na ngai moko. J'ai compris que vertige ongana yoki, ça a à voir avec mbongo ya mama o ongana lokotaki. Après pour 1 kilomètre, ya nini avant vana ya awa. Alors je ne sais pas, mais je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui a voulu me faire comprendre que c'était vertige oza koyoka, et ça lié na mbongo oyo sali nini o lokoti. Mama soki nzambe te mbe na ngeki na koya na makadame puis batuti ngai me na sali ka makasa mobali na sali nini na komiti na mesa ya mama na biso tango nazo koma na mesa ya mama na biso na yebisi mama na nga avant na yeba na ko perdre connaissance na bi mama bondela mama bondela mama prie mama prie bande konanga
Christophe kokoma na mesa mama na bango na koyebisa mama bondela mbala mona sali nini a piqué crise akui basala ko obligé ya kosala nini ya komema ye na hôpital bandeko. Christophe alobi mama pauvre mama na ngai mobolo ya mama na nga bozwi na biso nyonso to ezalaki kaka wana kaka mwa baposo wana bafua batomson bakwanga talaka ntango na kwei esi nasali embouteillage bamiyibi baoyo ya koyiba bayibi epuis mama na nga azalaki oblige ya kosala nini ya kotika nyonso apart mbongo azalaki nango na saki mpo bamema ngai na hôpital me malobo ya suka oyo nalobaki avant na kweya je dis mama pui mama bondela e mama na nga mpe lokola mwasi ya mabondeli abondeli mpona kobondela mpona koarrache nzela mama bamema nga na moto mama na nga na nsima nga na katikati moto taximeni liboso na bato balandaki ya bato batekaka na ye wana me mama tikaki ka biloko ndenge wana adeko arrive kuna na hôpital ekomi o tension eza ya kokita makasi bakende juste ka na dispensaire à côté babe nini komona nini tension eza ya kokita makasi awa eza hôpital ya moke boluka bokende na hôpital ya wapi ya monene nde basimbi kaka wana na moto ya na rond point basimbi nzela ti na Saint-Joseph ezalaka na limete donc eza mwa distance ndeko mobali misu likolo na motema ya mama na bango na mato ya yebeka mwana alobi bondela ndeko nanga bakomi kuna na Saint-Joseph leta basimbaka leta basalaka bo heureusement mambongo mama bango azalaki basali nini basimbi ye ba première soin makambo nyonso to etu abandi koningana abandi so obenge aza koloba mais azalaki kaka na fatigue moko abi mama je peux pas t'expliquer fatigue wana fatigue moko exagérée fatigue moko donc que je ne pourrai jamais vous expliquer bandeko nanga batraité webika kotraité na toni kotraité ne bazongisinga mai batani tension makambo nyonso j'étais resté à l'hôpital pendant 4 jours na 4 jours wana mama nanga moya teka ezate na 4 jours wana donc makambo nyonso to activité nyonso to ya mama nanga ezalaki bloqué nete bandeko so bozomona naza vraiment 4 na molili je sais pas ozela pardon bolimbisi na mekopelisa mwinda éviter celui où vous allez mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Donc, ndeko mobali alobi mama na komi kuna nzambe kanda lingai te naza moto lelo le msusu na likaya kozala kokufa naza moto le msusu lelo na kokaya kozala ebembe me nzambe amekai kososolisanga ke eloko yo lokotaki wana nde salaki kesala ndenge wana lokwa naza mwana oyo nasambelaka naza mwana oyo nalandaka nzela nzambe naza mwana oyo naza engagé na église o bato bayebi kete frère Christophe aza malade bandeko nanga pendant que j'étais malade pendant ces 4 jours là je n'ai même pas eu le temps de parler avec les pasteurs mais le col église et sangana qui pona robondela pona nga le col église et sangana qui pour prier pour plaider à ma faveur. La prophétie a tombé pour na koyebisa maman parce que maman bande ko mi yima maman bande ko tungisa ma mon bon ngo nyonso to ekoyi to kosuka lolenge nini comme maman abande ko mi tungisa donc il fallait basala nini ba na ko calmer ye ba calmer mais maman ndo yebaka kete aweza kaka pasi na pasi bandiko du coup prophétie koyi et yebisi maman na biso kete maman bondela nzambe kumisa nzambe parce que mbongo o bazui eleki bomo ya mwana na yote donc ezalaki troc c'était la vie de ton enfant qui était en jeu mais lokola obungisi mbongo lokola ba o bayibaki bayibi et puis mon mbongo ne pour soigner ton enfant nzamba lobi ke mbongo wana esali nini eleki bomo ya mwana na yote bandeko ndeko mobali. Il n'a même pas eu le temps de parler avec sa mère. Il n'a pas eu le temps de parler avec le pasteur. Il n'a pas eu le temps de parler avec qui que ce soit. Il mon kaka yebi ka lokota kimbo. Mais nzambe prophétie ye ko lubakete mbongo mwana zwaki. Non, mbongo mwana simbaki. Et ça là qui troque. Fallait pas troquer entre vie na ye na mbongo.
Maman dit quand je me suis réveillée, maman surtout n'a bon nini ya bato yozwaki. C'est là où j'ai expliqué ma maman qui était maman ngana zimbongo ya batute, tala likambo ezalaki boy, ezalaki boy, ezalaki boy. Maman dit j'ai eu la facilité d'en parler maintenant parce que l'équipe a mbo lebele. Mais à l'époque, tant maman n'a bisa koyaki, tant mais c'était là qui presque vide, c'était difficile. Donc comment ko na pasi bale ki kotanga na pasi parce que quand mon bon ande bande ko sani bande ko sunga libota mobiba. Lelo oyo ndeka nzamba lobaki kete mbongo wana bazwaki eleki bomo inangate. Aujourd'hui, je peux me permettre ya kopesa maman nanga ata 5 fois ya fond o ya perdre à l'époque. Du coup comme ça. Na sekisa maman nanga na nzela ya lipamboli onzamba tsana bomo inangai. Yango kana lingi na loba. Ba makambo mususu neti ya moto zo salima wana kete mutu kaka pona contact. Maman, na mokili o batroc, moi j'ai failli mourir. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé que non, le vertige que tu as à ce moment-là, c'est lié avec l'argent que tu avais pu ramasser pour la dame là. Maman, avant na piqué Christ na perdre connaissance, na commis na messa maman na lobi maman bondela. Maman bondela. Heureusement, obina ba wenze, ba se belé, ba ebi penzambe. Babandi ko intercéder wana ko bondela tinde tozo mata moto ko bondela eke na kati église lokola kaka maman eseki pasteur ke mwana ye asali même pas 2 minutes même pas 1 minute atelemi wana kaka na moni maman bondela na mwana ko kweya mwana kwera maladi ya ndekete eloko moko te nini te. Donc langage wana phrase wana avant na piquer crise maman bondela nde sala penda ki bato basanga na pona bondela pona nga ena nzela ya libondeli wana nde nzamba ya kolobaki te ezalaki échange mbongo ya lokota ki wana ezalaki échange na bomo inayi habitala tricage maman na lokoti mbongo na remettre ye na merci wana ngara pesanga quelques francs. Je dis non maman na boyi na zui eloko te mais malgré na zui eloko te kaka nde na simbaki wana ezalaki suffisant pour na nini pour basala nini ba détruire vie na ngai yango na yeko beta lisolo na nga betela ba champion lisolo. Ça fait plus de 10 ans nga nazalaki victime ya mama moko na rond-point ngaba azotanga mbongo ya franc congolais ba ya mbongo ebele quelques billets à glisser. Nathalie, ah, maman, mais Dieu merci. C'est comme si le Saint-Esprit voulait me parler. Je n'ai pas compris. Na salle déclaration. Entre quelques secondes, entre mon sapinanga et na logo tababiye wana. J'avais fait parce que tout ça enseignement. To landa mate yebele kili. To yebi monde échange. Ndenge zalaka. Bande konanga. Na robete la bino lisolo. Ya koko moko. Oyo abande ko troquer vie ya bakoko na ye. Asilisi bana 6. Mais tango famille ye ko fanda parce que komaki likamba bondoki. Ba lobi ndoki azate. Bino ndo bozo kwa na ba jina ye. Botala boye. Bo sala lisusu eloko wana te. Koko wana ya kokufa. Et koko wana kufa nje kwa na âge ba 99 ans si c'est pas 98 ans. Mais bana mike bazo kufa na kati ya famille. Donc bande kona ngai Christopher alobi Seigneur so ezaki nzambe te mbe lelo ye pe na sama bele ndeko. C'est pas seulement en Europe. Ce n'est pas seulement en Europe. Yo mto zala so ok restaurant, yo mto salaka na hotel, olingi ko mema, olingi ko sala yaya, biloko yo mema ya bato wana, bazwaka nini ya yo? Olingi ko yiba, o te ba yiba na Congo na biso d'accord, to boy te ba yiba. Mais tant yo zo yiba wana, troc nini, o bazo sala na vina. O ko tsa pasi na ndako, o ko tsa pasi na vina yo, na via bana, les restes nzambe kanda yebi. Bande konanga, j'espère que oza malamu. Nabite, loko ezali solo esalemaki hier likamba moto, nabetela bino ngo raka. Toza na ntongo, tomeka kosala nini? Tomeka kozwa kaka. Isika moninga koyinga na tosala nini tokoya te. Yango na ye nasala nini? Nabeteli bino lisolo oyo. Tokutani air moko lelo na okota live, toyeba na kosolola, bosabone, bolike. Soki osala likambo motema esepela te osala te. Puis, ils ont les camoufles et quoi ils ont mon neti normal
Mais nzoka, il y a beaucoup de choses derrière ça. Otala mwana mobali alokoti mbongo mpona koyede mama mama apesi mbongo azwi te mais likolo nango akomi ata esika bande kokende te na kokoma na kokweya tala lelo kindeko akala kindoki akala toyebaka eza ke famille na famille ya lelo ekoma lokola bluetooth il s'agit ka bluetooth ezala kofungwama ale ose connecté et comment lokola banini babengo ni internet public il s'agit ka koluka kaka internet public nino eza polelo eza na clé te eza na code te mbala moko se connecté donc dans tout ça là zamba salami asonga kaka ba bon week-end na bino les champions précisément à Manjaki ya de moi ya de mon cœur kamata ba bisous na ebité lelo soki boulot soki ndako soki ndenge bon de toutes les façons chombo de gros bisous à vous portez-vous bien bye bye.